Ceux qui vous allez tour dans le marché, il y a Kinshasa ou à travers la République démocratique du Congo, vous allez constater ces derniers temps que maman nous sommes obligés à rebâtir Congo parce que Biloko et Mati et Talo n'endenge yako osakanate. Où sont passés les Thomson au gouvernement et promoteur qui biso 6 millions de dollars et bimaki, mais jusque là le peuple, population congolaise, population quinoise et moni ba Thomson, c'est raison pour laquelle il y a un groupe de députés au bakotisi motion de défiance au niveau Assemblée nationale où ekozala examiner na plénière moko ekoya na mikolezali koya, on va essayer d'en parler na katia émission à l'élo. Alors to solo ngona nani bakoti motion de défense pour la ministre ya économie Jean-Marie Kalumba. Voilà. To solo la ngona ba mabianga mitozana ba mona plateau John Lungila journaliste na mona moi kala na retrouver John Lungila Mbote. Mbote, merci beaucoup pour l'occasion de Kozulu. Merci. Alors, tozana mois de mars, vous voyez que nazo le na télévision j'ai laissé la place au maman, mais on m'a appelé pour un salamo tout à fait spécial. Nazana ndeko Carlos, société civile, Mbote ndeko. Mbote ndeko Zulu. Boya imala muna sembo mokolo lelo. Merci na koyambanga ya. Merci ndeko Trobaka, yoko sembo émission li solo, sembo émission makanisi, sembo émission tokuta na kapona kobeta politique pe masolo masusu matali kita ekolo. Alors, John Lungila na kobana na yo mention ya défiance contre ministre à l'économie Jean-Marie Kalumba Pambate, il y a un groupe de députés nationaux où il va juger que va côté mention de défiance parce que Biloko et Mati tellement Nabazandu, Lisusu, Likamouya, Thomson, 6 millions de dollars et Kekakaboye, et tout ça on comprend était saliné de Thomson, Petomoni en côté. Les députés sont montés au créneau, à côté de mon réseau de défiance et la population, et derrière tous ces députés. Mabeto Malam. Non, de Kozulu na PCO d'abord merci Nandenge Ondimi Kouambabiso pour ça l'éclairage na ba peuple congolais. Parce que l'Assemblée nationale de Kozulu, oui. Topona 500 députés, to bengi bango ba représentant ya peuple. Et c'est la bango ba sala mosala pona koluka intérêt ya peuple na kati ya mosala na bango. Mais tozali ko se rendre compte pe ko constater que ba représentant ya peuple ba komi ba ini ya peuple parce que bango ba décider sikawa ba koma ba représentant ya bato oyo ba ye na Congo pona ba intérêt na bango. Oza ko kama kele ezali ko bima sikawa. Ba libanais ba lini ko sala sikoyo mobeko na kati ya Kisasa na kati ya mboka. Bango ba komi ba représentant ya ba libanais ba triko za ba représentant ya peuple. Mosala na bango ezali contrôle parlementaire moto aboyi yango azali te. Kasi contrôle parlementaire ezali ko salema dans la recherche de l'intérêt du peuple. Yo zolo makambo ya mbisi et monanité. Olubi makambo ya 6 millions de dollars, olubi makambo biloko e matitalo. La confusion à liboso et sike ezali et puis manipulation. Et sengeli koyeba ke ministre ya économie azali ministre oyo mosala na ezali kolandela makambo etali batalo ba prix ya biloko na kati ya marché. Et mosala wana ministre azali kosala yango malamu parce que ozali okozala d'accord na ngai uto ministre économie a koti alandeli makambo ya prix ya billet d'avion abundi bundi ti ekiti. Alandeli makambo ya mpiodi oyebi ke na Namibie esika piodi utaka kuna carton moko eteka maka 10 dollars. Tango e combien va teka la biso combien? Au-delà de 70 dollars. Comment expliquer tout ça? Nde proposition et salema ki pour que bana Kisasa bana Congo ba lekisa ba fête na bango malamu. Nde sika o monaki ba démarche salema ki na Namibie pour que to pêcher biso moko bambisi wana pe to akoteka yango awa na prix moko ya se pour congolais nyoso ali en piodi na prix ya malamu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et sengela ki mosolo ebima na mosolo esengela ki ebima bima ki ndambo ezalaki ndambo ezalaki 6 millions de dollars kasi na pêche kuna na Namibie soki to komi na fin du mois de novembre ba clôtura ka misala nyoso biso mosolo ekobima na retard to pêcher kaka sur le 27 300 tonnes to pêcher kaka 1400 quelque chose tonnes. Et puis pour que qu'on permette bana Kisasa ba fêter malamu to sombi 3600 tonnes. Oye c'est la totalité à 5000 tonnes. Ndo monaki awa na fin de l'année ba bundi ba kaboli yango ba teki yango na prix ya malamu ndo yoki poto mesana na fin de l'année biloko e mataka. Mais cette fois-ci biloko e mataki te. Mais biso to pêchaki 27 000 tonnes na biso nyon sauté parce que koko so ezalaki mosole bimaki na retard.
là encore mais ndeko Zulu sengeli oyeba ndeko Kalumba azali ministre ya finance était tango ba décider que to somba 27 000 tonnes mais moto esengela bimisa mosolo azwingonga et puis abimisi mosolo nyoso te soki toujours retard faut ezali anani ezali ya ministre ya finance ezali ya ministre économie te ba député pe ba ebi yango makambo nyoso tozolo ba député ba ebi yango ate loko moko na moto na bango ezangi koyeba na te mais oh bazali kosala tango bango ba lobby détournement ya 6 millions et kiwap mais 6 millions basalela ki yango 6 millions to somba ki bampio di 5 000 tonnes et ya kiawa to mona ki bampio di koma kiawa to mona ki bampio de tekamaki d'ailleurs gouvernement ya Namibie auti kozwa mokano ke tozonga lisusu année oyo pona to pêcher 27 000 tonnes na biso mais tango bango ba décider kosala motion ya défiance contre ministre de l'économie balobi 6 millions de dollars ba pesa ki est à détourner bampiodi et monanité bampiodi et mati ndeko Zulu tango yo landi explication na PCA ata ba congolais bazana ndako ba comprendre que mbongo bimaki na retard to bandi pêche pendant qu'on devait clôturer to 5 000 tonnes ya pamba sur le 27 000 et comment qui na kisasa mais to kozongela lisusu ane pour na to ke ndeko 27 000 tonnes pour que to pesa ndenge zala qui prévu na kati ya programme wana yebisanga isiko tango bazokoloba na yeke 6 millions de dollars ebungi na niveau ni parce que sali mosala mais John Lungila quand les députés bazoloba que c'est du gaspillage tant que bazoloba que détourner mes salami vous sommes que quelque part peut passer na raison parce que nous les Kinois est-ce que nous avons besoin d'un bio d'importer alors que la République démocratique du Congo est entourée na maï vous sommes que ba député passer na raison de Kozulu ebi ke mboka na biso to produire ka eloko moko te mboka na biso to vivaka na exportation nyoso to liaka e utaka libanda nde yaka ndo moni siko batoyo baza na kati ya musala exportation ba biloko e utaka libanda po ya aw eza ba libanais eza ba x ba songolo pakala tangu siko ministre atala lobi oh boni bino bozoteka la bala gisa carton en piodi tala mosolo ebele alors que sika bozali ko somba yango ezali na mbongo moke esengeli biso gouvernement to s'impliquer pour que tozo ampiodi to pesa bino pe to pesa bino prix o esengeli botekela ba congolais po biso moko to kosomba yango to pesi bino ba distributeur to pesi bino prix o esengeli botekela ba congolais parce que bino moko bozotekela ba congolais prix ampiodi likolo nde esika siko makambo ebandi bilinga ekoti nde siko moni siko ba moni ke ba intérêt na bango ekobeba bazo eza mingi ba libanais les indo-pakistano bango nyonso baza na kati nde siko balobi ministre oyo aye kotelemela ba intérêt na biso soki ye moko akei kosomba aye apesi biso toteka na prix bango bapesi biso c'est que biso ba faire na biso kosala nini ekolala po bango bazali kotala ba intérêt na bango bazali kotala ba intérêt ya ba congolais te nde sika siko moni siko ba bendi moi député moko boyo yo yakao yo yaka zwa 700 000 yo na kosongela moto wana toliki tomona ete na kosongela alors ndeko Carlos pona nini kokosala bruit ce sont les musala ba député pourquoi quand ba député ba côté motion de défiance pour la ministre de l'économie ça doit vous gêner comme ba bruit pourquoi merci ndeko Zulu moni société civile to incarner aga peuple société civile ce que tali bamboka mususu au sature nango ezali droit ya ba consommateur protéger ba consommateur consommer c'est-à-dire le bien et le service yango komona lelo société civile o ezalaka trop critique dans gouvernement mais cette fois-ci et qui côté à ministre mais sonduli ba député o ba o défendre intérêt ya ba indo-pakistanais pourquoi nakobanda d'abord kolakisa que motion wana Eko nango parce que ils allaient d'abord inconstitutionnel. Oh, ils allaient inconstitutionnel pourquoi parce que les droits constitutionnels ils allaient droit à prescription. La compétence est d'attribution. Yo député kokoki ko sala o ils allaient en dehors parce que na kati ya parlement wana na assemblée nationale ils allaient ba député oyo ya boanya ebele oyo ba yaka na palais du peuple pas pour na kozwa mbongo ya mafia ya balibanais na ba indo-pakistanais mais pour na ko servir je crois que ba député oyo bazali éclairé ba député oyo ba croire que soki population azali kolia malamu nde ba kozala réélu ba kokoisa ba kolanda motion de défiance wana oyo azali inconstitutionnel et voilà je vais vous le prouver
Premièrement, sur le plan des formes. Article 138 de la Constitution est clair. Et le biboy, moyen à contrôle, oyo, Assemblée nationale a requis au salle, ou bien, moyen pour obtenir des informations auprès du gouvernement, ou bien entreprise publique, ezali 4. Voici les 4 outils au bapesi un député. 1. Ezali na oba bengi question orale ou écrite sans débat. Oui. Ou avec débat. Ezali yami balé question d'actualité. Yami satu interpellation. Yami nei commission d'enquête. Et 5e audition par commission. Yangonde 4 oyo, hein, moko nde babengi contrôle parlementaire. Motion de défiance ne fait pas partie. Il y a contrôle parlementaire. Motion de défense, il y a un très bien. Maintenant, dans l'alinéa 2, tant que sikoyo, député, ou exercer déjà moyen de contrôle. Contrôle dans le management, c'est-à-dire avoir la maîtrise de la situation. Que vous avez l'information à travers les 4 instruments. Oui. Tant que vous monique non, ministre a tengami. Comme Azali ministre membre de la majorité parlementaire, oui. Beaucoup de ces recommandations. Ce qui peut aller des recommandations en côté, beaucoup de sikoyo na parti oyo, il y a sanction. Il faut aller étape par étape. Étape par étape. Parce que motion de défiance, comme motion de censure, ça a un rôle sanctionnateur. Et le col a un rôle sanctionnateur. Avant que komanango, il faut tout respecter par étape. Oyo babengi droit de la défense, qui est principe des droits de l'homme et constitutionnel. Alors, Carlos, dans la motion de défiance, le ministre n'aura pas le temps de s'expliquer. Non. Mais qu'on s'est justifié. Il aura le temps, mais ce n'est pas le temps prévu. Parce que vous savez que lorsque au côté il y a droit sanctionnateur, ou la motion de défiance, motion de censure, il faut au préalable, après qu'on joue d'abord punition, il faut qu'on y ait Mutu. C'est ce qu'on appelle le droit de la défense. C'est-à-dire qu'il faut qu'on attende Mutu. Il y a une constitution, l'article 138, à l'objet que, avant beaucoup de sanctions, il fallait passer la ligne avant beaucoup de sanctions. Il fallait passer la question orale. Ah, question orale avec débat. Avec débat par exemple. Ou bien, même ou bien interpeller, ou bien attendre dans la commission. Bandekwana basali angote. Donc ba sauter ba étape ba député là par rapport ba libanais ba moni déjà que mais lo koni les la kisabino parce que John Lungi la oti ko effleurer et lo koni les la sabno que ba libanais ba sa sima ya motion de défiance wana biloko yonso ebimi polele oyebi neto zakawa ba libanais wana bazaka na banani bazana ba makango ba congolaise bazana ba chauffeur ba congolais ba magenya ba sécurité ba congolais tangu bazolanda ngo ba yebi nyonso. Alors Tokena oyo balobi makambo ya 6 millions. Makambo ya 6 millions, il faut tout clarifier bateau. Parce qu'il y a les gens qui croient que le ministre de la Finance a joué 6 millions en liquidité, après si ba carton ya ba millions ya ba dollars, ministre a joué avion à Kenango, ça ne se fait pas comme ça. Carlos 6 millions bimaki to bimaki te. Yoka 6 millions en liquidité bimaki te. Et bon ne bimaki 6 millions bimaki. Très bonne question. Yoka ndenge salemeki. C'est que le ministre de l'économie a exposé problème dans le conseil des ministres. Le conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Président de la République, le peuple d'abord est en Angola. Il faut, le col à bateau, baza teti. Toyeshi bango ba kiti sa ba pri ya ba Thompson, ya ba Loso, ya ba biloko akolia, ba Soso, ba Boy. To sala nini? To sombo ya biso. Et comme vous vous souvenez de l'image de la cantine populaire à Tango Musée. Tout sombo ya biso, comme ça ya biso, to côté qui là. Et voilà la procédure. Procédure, le ministre de la Finance a émettre au babengi lettre de crédit. Lettre de crédit à Tindiango na Banque centrale. Banque centrale a sélectionné banque commerciale. Banque commerciale, Sikoyo a coopéré na ba entreprise. Oyo ba FC Congo ba Ledia tout ça bango de bazali na ba entreposage bango siko la l'air tour ba pesi ba distributeurs nationaux. C'est comme ça que c'était fait. Donc na parcours nyoso wano ba bengi flux financier, ministre ne voit même pas l'argent, il a du donc ministre Jean-Marie Kalumba asimbaki mosolote asimbite, même le ministre des finances asimbaki mbongote, il a émis la lettre de crédit. C'est comme ça que c'est fait. La caméra oui.
Ministre Kalumba a 6 millions à Maboko à Thompson. Je vous dis, avant que le ministre Kalumba soit 6 millions, il faut que le ministre des Finances soit 6 millions à Maboko. Mais le ministre des Finances a 6 millions de finances de dollars. Le ministre des Finances a ça qui a une lettre de crédit. A la banque centrale, la banque commerciale, la banque entreprise. Il y a entreposage, il y a Thompson, entreprise, il y a Thompson. Et qui tient là-bas, distributeur. Voilà ce qui s'est passé. Donc, le ministre a 6 millions à Zuyangote. Et aussi, comme Ndeko John a lobby, rien n'a été perdu. Première quantité, Oyaki, Powes et jouer rôle conjoncturel. Et ça là qui est en gros. Mon boulot, tout le monde va Thompson à la sanité. Non. Non, Ndeko Zulu. Tout le monde est en hôtel à la sanité. Ndeko Carlos Kobeta mon côté. Tout le monde a Thompson à la sanité. Non, Ndeko Zulu. Je vous dis, ce qui. Thompson wana yaki na bonane te flambé de prix et l'ingaki za la macasse et qui t'a qui n'a déponi. Non, je te dis pour moi personnellement na mon Thompson na Namibie. C'est vrai? Oui. Non, ce que n'a pas sur tableau. C'est-à-dire les gens croyaient que bakoti ango ke bati ango na zando ke yango ya Namibie. Non, c'est que on a donné na ba distributeurs nationaux. Les mêmes personnes au bateka ka Thompson, souvent par exemple na Matete. Na place ya nani ya monument. Kaka place wana ba onde ba distributeurs nationaux. Baye batikelio mais baye biso keba comme dit ça bilo côté président de la République a dit que le peuple allié à Thompson na moins cher na bonne année. C'est ce qui s'est fait. Donc premièrement c'est sur le plan des faux, sur le plan d'esprit. Voilà, constituant congolais attire motion teke ou bien contrôle parlementaire pour que député ou se servir na yango pour na intérêt étranger contre le peuple congolais. Donc contrôle parlementaire ya jare ya batipo ya bangongolo tete oyo ya koteka ba congolais pona kozwa ba millions eza malamu te Ndeko Zulu oyebi ke ezo sala pasi awa na Kinshasa yo eloko il faut esuwa yo pasi parce que parmi batu ba otanga ke bazwi $700,000 eza bandeko na baninga na bino ya kala oyo basali cursus lokola zela tango lobi baninga na bino ya kala oningo lo banini. Ah, journaliste, John Lungila, journaliste, oui, kala. Évidemment. Bisoto Zolanda, communicateur, il y a Union Sacrée, qui ont toutes les informations. Balobi que, député, mi balé. Autant à comboter, hein? Nazo protéger. Nazo protéger. Mais député ango ayebani oyo bato bavota qui mingi na espoir. Alors mais ça malamu te pourquoi? Parce que mutu parmi ba ancêtre na bino na makambo ya bimisho ya lingala to yebi député qui était mieux élu ici na Kinshasa sans mbongo te Ndeko tel mais Ndeko Basile. Non, Ndeko Basile. Il était le mieux élu dans la République. Mais a commis député, a commis ministre, il a eu des moyens à battre campagne. Il n'a plus été réélu. Pour dire quoi? Okoki kozala na millions. Or Ndeko Basile, il a travaillé pour le peuple congolais. Il a reconnu même le chef d'avenir. Mais parce que seulement, quand il était député, pas ceci là qui n'a pas na bandal était, pas ceci là qui était na bana Kinshasa, ba vota qui est li sous-souté. Mais si ko yo tour yoza député kinois oyebi pasi ya ba congolais okomi kuna ba bengi honorable okomi ko kende kozwa pona $700,000 oteka ba peuple kinois eza malamu te na kozongela o John Lungila les députés nationaux baza bato baza censé ya ko respecter mibeko. Comment expliquer on a mutu que avant on commence la motion il y a défiance, il faut passer par question orale avec débat, question d'actualité, contrôle parlementaire mbala moko chita sima motion de défiance. Comment expliquer ça? On va bien dans le poteau ba motion alimentaire, ba motion trafiquée. Hein, to ko on a linga la COP. Donc on est komisko COP. Ba ben dasko là. Ba on sko bazul kala. Ngana la dinde ko Donald Kabasili. Oui bien. Coordonnateur il y a Union Sacrée. Allez rappeler na ba émission na yo. Ngai na zolinga ndeko Eliezer o azali député o ba congolais ba votaki. Balobi a eu $700,000. Ngana na dit ndeko Donat alobi yango. Na ba communicateur msusu ya Union Sacrée. Alobi yango. Et puis abakisi balobi soki bazui mbongo wana soki esimbi
bakobakisa musu. Est-ce que vous avez des preuves que Eliezer Ntambwe, député national élu à Lukonga, a reçu $700 000 et pas un $1 Libano Pakistan? Vous avez des preuves. Ndeko Zulu. Attention, c'est un député national en fonction. Ndeko Zulu. Oui. Écoutez, nous sommes en démocratie. Oui. Hein? C'est source. Ça la intimidation. Non, non, c'est intimidation. Natangeli yo kombo ya Donald Kabasele. Source na yo ngwana. Yo landa kiete. Coordonnateur ya ba communicateur. Yo landa kiete. Non, je peux. Dans 30 secondes. Je vais me perdre. Oh, on est source d'information. C'est-à-dire les communicateurs. Et ça y est, tu as honorable. Source des communicateurs et union sacrée. Et d'ailleurs, na solo la kina Donald Kabasele, na solo la kina ye, il me l'a aussi dit personnellement. Et j'ai même le dit aussi. Il me l'a dit personnellement que motion ana yoka skoli solo na betela ndenge ezo beta que kopona et l'équipe ndeko Eliezer mais ba boake yango sikoyo Crispin Lindule ezali ba libanais nde baza na sima masolo ana on cite un certain Ibrahim les Indo-Pakistanais soko bengi Donald Kabasele ya kopeso ba détail parce que yemu tapesa information ezali ngai pe na jango epa naye sifo luka yo tu naye mais tangu sikoyo biso to za ko mona makamu ndenge za ko salema. On dirait que Donald Kabasele a une raison. On dirait que ya ebisi biso que $700 000 et pesami aza na raison. Parce que tant on l'a dit explication ba pesia pourquoi esengeli ko passer d'abord na contrôle parce que dans le ministère il y a économie intervient plusieurs ministères. OK, il y a pesi likanisi pour que prix en pio di ekita. Mais pour que prix en pio di ekita esengeli to somba. Pour na to somba esengeli mosolo ebima. Moto abimisaka mosolo ezali ministère ya économie te ezali ya finance. Tant que le ministre de la Finance a mis en retard, la conséquence est causale parce que tout est calculé et programmé. Dans il y a une commission parlementaire, on pouvait interroger le ministre de l'économie. Il dit, ce n'est pas de ma faute, c'est parce que l'argent a été débloqué en retard. Qui a débloqué de l'argent en retard? Le ministre de Finance. Nicolas Zadiaka. C'est vrai que yo bimusaka mbongo na date nini. On a bimusaki yango na fin du mois de novembre. Mais na fin du mois de novembre, on a clôture la pêche dans la Namibie. Donc, on ne peut pas condamner Kalouba. Deuxième exemple, on appelle ça pour que vous compreniez. Au moins, il y a un domaine, il y a ciment. Oui. Pour fabriquer ciment, et c'est charbon et c'est chips. Sur le plan mondial, charbon et mati. Et l'on a $80 et qu'il y a $450. Chips et l'on a $50 et qu'il y a $200. Conséquence, on a un niveau à Congo, augmentation à ciment, prix et komata. Mais Kalumba lobi comme ngai ne mutna sokipaka na ba prix ya biloko soki prix ya ciment et mati ba congolais ba konyokwama asali proposition na gouvernement et sengeli gouvernement to kata auto bengi TVA et pas ba opérateur ya ciment pour que prix et matate. Vous comprendre. Maintenant si ko tango gouvernement andimi alobi oui TVA bato ya ciment to longola mais to na exécution ministre ya finance a komeli bango. Alors bien sengeli bo futa TVA. Tango ba toi sima ba futi TVA. Sima elongwe na $8 et mati na $12. Conséquence wana nani fois payer pour casser. Ezali ministre économie te. Soki ba député ba bengisa ki Kalumba na kati ya commission, to pe ba tie une commission d'enquête pour s'informer ko ba qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi priezo ko matame ministre économie azali wana. Alinga ka pesa bango ba explication wana nyonso. Na to na bango ba ngesko ba ke ngotuna ministre ya finance pona nini yo zongisi TVA. Aux alliés ennemis à ba peuple parce que ciment et mati likolo na yo. Deuxième exemple, domaine ya pétrole. Obi na chaque litre à pétrole, gouvernement a fout à 1300 francs congolais. Par mois, Azako subventionné na $3 millions et pas ba pétrolier. Pour que prix ya pétrole, ya essence na station et mataté. Obi que sur le plan mondial, la guerre de Salema, Ukraine, et mati. Bah ça les propositions. Président Lobi, oui, le peuple d'abord, j'approuve. Maintenant, tant que vous voyez, il y a exécution. Bah, comme il a fait des mois, bah, pétrolier, bah, zumbongoté. Deuxième mois, bah, zumbongoté. Conséquence, bah, matisi prix à litre. Mais ce qu'on a, il n'y a pas de pour casser. Et ça, ministre de l'économie. Exemple, il y a Souka. Bon, tu comme on a ministre intérieur, à outil de Kikwiti, qui ça. 57 barrières. Ouais, on a vu ça. Barrière, on a foutu ça, bah, taxe illégale. Quand on a outil, on a l'oni tomate, on a Kikwiti, na bandundu, na ina, on a dit ça. Par barrière, c'est une faute à taxe illégale. Par barrière, taxe illégale. Tant on a combien de ça, prix à tomate, on a 10 francs. Donc on a 100 francs. Tant on a prix à biloko,
ndunda, tomate, Pondu. litungulu, pondu, fufu, masango, Makala. tomati. Siko wana ezali musala ya ministre intérieur pour buka ba barrière to musala ya ministre économie. Ezali faute ya ministre économie te. Ezali faute ya ministre intérieur parce que ye sengela sala musala na ye alongola ba barrière illégale nyonso wana ezali ko futsa ba taxe illégale po bato baloni biloko ba koteka na prix ya sena kisasa. Yebisa ngai siko est-ce que ba député na biso o ba liko la saki bazali na souci ya peuple bazuita ko sala musala bazuita ko sala musala ote. C'est là où je dis quand on dit ministre de l'économie, tanga ordonnance, il y a attribution à gouvernement. Parce que ici, il y a un niveau, il y a régulation à bas prix. Mais ce qui est aussi n'importe quoi Kabila, et ça a ministre économie, il y a un ministre de finance, il y a un ministre de budget. Tu as bien Freddy Matungulu. Ce qui est aussi n'importe quoi Freddy Matungulu, tu aurais qu'on dit malelo boy. Kalumba qui ne coupe cette explication parce que il y a la finance, l'économie, la plan, la budget. Tant que tout le monde prix et mati, stock et sili, mbongo dimi dans l'état, il y a une explication. Mais les lots, pandi, attribution, quand on intervient sur le plan économique, plusieurs ministères, ils allaient kokota na kati. Tant que bolingi bo interpeller ministre de l'économie et sengeli kobana d'abord par initier une enquête parlementaire pour na besoin ba données, besoin d'informations. Ceux qui vont constater que zali na ba collègues na yo bazali ko aider ya sala musala te. Bon interpeller bango, bon convoquer bango na kati ya commission parlementaire, bon attendre bango, bon pesi bango ba recommandation. Yo ministre ya finance, soki oyoki balobi sala boy, o sengeli ko umelate. Yo ministre ya plan, soki oyoki balobi sala boy sengeli ko umelate. Mais tango bango bazali ko sunga, ko sumbongo ebimi na retard, ba barrière kili, biloko mati na kati ya marché, ezali responsabilité. Merci. John Lungila. Alors, ministre économique. Une question pas Carlos, deux questions et pas John Lungila. Carlos, vous venez de confirmer ici que coordonnateur, il y a un communicateur, il y a Union Sacrée, à l'objet que non, les Libanais, les Indo-Libano-Pakistanais, bah, PC les 700 000 $. Moi, je me pose une question, parce que jusqu'à la prévésate, je me pose une question, Natunio, et les qui n'est pas l'initiateur, il y a mon soeur à défiance, bah, PC 700 000 $, pourquoi faire? Pas ça, là, on n'est pas un initiateur, il y a mon soeur de défiance, on a été. Voilà question, John Lungi, là, quand vous confirmez que le source nous aline, coordonnateur, il y a un lobby sacré qui va payer les 700 000 $ et pas Indo-Libano-Pakistanais va payer 700 000 $. Alors, pourquoi les Indo-Libano-Pakistanais vont belé à Moussoloana pour le ministre de l'économie? Oh, il y a biso. Bon, bah, Congolais. Oh, il y a biso. Pourquoi ils vont Missambo, on est belé si ça verrait vrai. De deux, comme ils n'ont pas respecté la procédure, il fallait commencer par les contrôles parlementaires, question orale et écrite. Est-ce que le bureau va accepter directement qu'on passe à la motion de défiance? Est-ce que cette motion sera-t-elle traitée? Voilà, Tokena. Je crois déjà que motion et même que ça la présenter dans la plénière. Déjà à partir du bureau, bakoki kozongi selango député. Et je crois que l'honorable a endossé motion yango. Peut-être il y a qui peut mbongo peut-être à kutana qui peut na réseau yango mafiete parce que c'est un honorable qui on respecte assis à umeli pe na musala yango que peut-être il était de bonne foi et que bureau déjà il faut à ce niveau là ezongisa yango et bois qui sango ndenge na loba bon et loko mususu il faut koyeba ki au-delà de 700 000 ou bien ba intérêt à komatisa prix ministre de l'économie a découvrir que ba réseau wana ba falsifiaga ba oyo ba bengi ba carnet fiscaux na bango. Donc c'est-à-dire réseau wana ya ba opérateur économique indo-pakistanais ba devoir des milliards na Congo. Siko tangu ya kufungula mulo mutoyo akuti bulu yeke. Donc risquer que biloko na bango nyonso. Il faut ka lungwa mbango. Alors question répondre ngai Eliezer n'est pas l'initiateur à motion de défiance. Vous prenez batangi comme on n'est pas ya coordonnateur ya. Non, c'est parce que ya Union Sacrée. Non, il n'en est pour rien. Naibandeli, c'était lui qui prenait le devant. Après qu'on prenne le devant, tu es comme mon quel temps on va déposer et comme député Moussousou. Mais na makelele na ba télévision, na ba radio, c'est lui qui fait beaucoup de bruit. Je crois que bango bakanisa ki non yé lokola azali peut-être chouchou ya ba kinois, il va emporter ba tunyo so balo ba non ministre wana kende e po biloko e mati. Oh
même Kinois, Oyo Atanga économité, Oui. il connaît que Biloko Poema et Kita. Il y a le principe principe de l'offre et de la demande. Olingi Biloko et Kita. Ok, ça va. Il faut que produire belé. Les lots à Congo, aliment ni notokulia kamingi. Eza manioc. Qui est le producteur à manioc na Congo? Oyebi, toyebi. Producteur à maïs, azanan, toyebi. Ya pondu, toyebi. Mais toyebi ne ba président ba parti politique na ba autorité morale. Mais maintenant, lokola toboya ba idée à musée ya ko produire ya ba bilanga. Toyilingi ne ba autorité morale. Alors, Naba musicien. Vous voulez maintenant que le ministre a comme un ministre de l'agriculture, ministre de la pêche, parce que vous parlez que non, il fallait qu'on produise Bambisi. Mais Bambisi, c'est le ministre de l'économie, c'est le ministère de la pêche et l'élevage. Et aussi, tant qu'on va produire Babilok, va produire agricole, il faut qu'on évacue parce que ceux qui sont en Bandaka, ils sont belés, ou qui sont en Goma, ils sont belés, na Kalemi, ils sont belés. Mais pour qu'on évacue, il faut elungwa na bazamba wana et comment na ba national numéro 1, c'est des routes à dessert agricole. Ils ont une attribution à ministère de développement rural. Pour comment na banzela ya minene, o ekoki ko relier ke biloko ezota Bukavu. Et ya maman nani première dame ame mango ne pe ba bokilo na ye na Bujimai. Il faut balabala wana ya Bukavu e kita Bujimai. ITPR. Wana ITPR. Et puis biloko pe mituka, ba avion, ba train, c'est le ministère des Transports. Donc vous voyez que ça fait concours. Il y a un ministère rebelle. Et il ministère de l'économie yango moko te. Yango na jui soni. Parce que moi je suis patron du ciel, il y a la société civile électorale. Biso nous tous avons chargé l'éducation civique électorale. Tant que tu votes mabe, ils allaient soni pour na biso. Et nous sommes victimes. Yango parfois batu yaka kalabazala ki na mayele. Pose à la notable na barza. Osoke ndamboka. Ah, na madimbe pe na binopose à la notable. Il y a deux choses. Moralité, et tu dois être initié. Initiation là, c'est l'académie, c'est l'école. Au qui cause à la notable était ce qui boignezate na moralité. Et c'est ça, notable, c'est l'équivalent d'un député. Pose à la députée, il faut y avoir d'abord que économie zanine. Attribution zanine. Et vous devez avoir la moralité. Au qui cause à la typoté, ngongolute tete, ote kabande konayo, pona mbong. Merci Carlos. Alors, John comment expliquer comment expliquer les Indo-Libano-Pakistanais? Faut pas la sima émotion. Faut pas bimisa mbongo pour la motion. Faut pas longola un ministre congolais na musala. Comment expliquer cela? Na musala révélation à liboso. Obi que même temps que tu perds chef de l'État, Nambo na biso musée Laurent Descabila Bazara na kati. Yami balé. Obi que ba Indo-Pakistanais, les Indo-Libano-Pakistanais. Bah comment même peut que lukana niveau avec la qui ça base à peine à ba député provincial na bango pour na ba protéger l'intérêt na bango. Oui. Ce qui déjà ba libanais ba comme Libano Indo-Pakistan ba comme la cité même na ba assassinat ba comme ko luka ko s'impliquer ba za rappel na moi ba député ba ko protéger l'intérêt na bango. Lelo ba matisi filière ba lingi sikoyo ba za rappel na ministre économie na bango pour na ko protéger l'intérêt na bango. Lobby ba ko luka pe ba za na chef de l'état na bango pour na ko protéger l'intérêt na bango. Ça c'est dangereux. Et si ceci doit passer par les élus, ça c'est très grave. Nous ne sommes pas ici pour nous receper sabat. Nous ne sommes pas ici pour nous défendre bateau. Mais quand on apprend que les Indo-Libano-Pakistanais commencent maintenant à s'ingérer dans notre économie, ça c'est grave. Avant que les pires n'arrivent, et c'est les litobeli là, on ne produit pas. Je vous ai dit, tout est exporté. Et oyebi bango bazali na domaine exportation o toliaka a oyebi ke soko kei kotala même manga o tozolia même malala pomme tozolia ba fruits ba komo teke la biso dans ndunda na nyos tozolia et komiko ba komiko importer biloko ebele soso Thomson nini komiko ba komi soki bango ba ye baza soko koluka tango bango ba ye na biloko na bango awa ba sala loi. Vous comprenez bango nde ba imposer prix bango nde ba sala nyos parce que bango bazota la profit na bango. Mais le ministre de l'économie est là pour dire, hey, monsieur, attention, ici, il faut fixer tel montant. Ici, le prix, c'est ça. Il remet de l'ordre. Parce que mon salaire n'a pas de régulation à prix. Mais tant qu'il y a une régulation à prix, on va dire, ah, biso to mécène au salaire bénéfice, il y a plus de 100%.
na sombi marchandise nanga il y a 100 millions de dollars na on a Congo na teki et pesinga plus de na suis même ba milliards de dollars. Mais tu comme constater que depuis que le ministre a yé, tu comme il a ba manque à gagner, ba perte ça ko ya, ba recette tout ça là il sous-souté. Mais quand ces indo-libano-pakistanais, bah maintenant qu'on empoché 1 milliard de dollars par an, à cause de Kalumba, bah comme qu'on empoché 500 millions de dollars, perte il y a 500 millions de dollars. Ceux qui balongent les gars à 700 dollars à part bah PC bah député. Donc ils étaient habitués à la mafia. Ces indo-libano-pakistanais. Mais c'est ça la mafia. Et ces réseaux-là est très efficace. Ces réseaux-là, pour nous déboulonner le réseau, Kalumba Zali Kout au contraire n'a besoin de soutien à député. Azali a besoin de soutien à parlement, accompagnement. Parce qu'en lui seul, il ne peut pas mettre KO ces réseaux-là. Et ces réseaux sont efficaces. Même Bana Moka Moussou Bazana Kati. Yo mona ki awa baye balobi bilo rezali pour la Congolais. Kolia ba Congolais. Tolkoni yo XT vo sala ka distribution ya rosunga. Ote na koyate. Ba Moussou Koutou ba boya ko sala kaka pona ba coincer gouvernement parce que il ne sert pas les intérêts du peuple. Bazola na ba intérêt na bango. Mais quand Jean Kalumba est là pour veiller sur le respect à la structure à prix, à Monique, ah, tous les manque à gagner à 500 millions, tout bomakaka 1 million de dollars, tout qui t'a parlement, tout pessi on en avance à 700 000. Ceux qui vont quoi ici être baxel libino 300 000. Comment pesant de moi là? Vous comprenez? Vous comprenez ma solo n'enzo les gars, t'es fou la mission. Le ministre qui est là pour le peuple va partir. Oyo akoya sima yenda koya ko sala volonté aba indo-libano-pakistanais. Vous comprenez? Yo moni atana makambo ya prix ya billet avion. C'est la sous-question. Mais c'est ça. Abundi. Pour la kokendeka na Goma ezali ko senga aller retour ba 700 ba 800. Et billet avion aller-retour Dubaï, aller-retour Turquie. Mais vous avez na Goma awa, obi na Istanbul. Pour le mois Istanbul okende Ankara, le billet c'est 20 dollars. Ce que beti aller-retour 40 dollars. Mais comment expliquer biso awa lo ngati sasa okende Goma faut dépenser 800 dollars. Kalumba a dit non. Le peuple obi ke toza na kati ya mboka moko ngai na voyage pour la première fois en avion na 36 ans. Pourquoi? Parce qu'avant, on a fait un billet d'avion. Mais les lots, avec ces baisses de prix à billets à carburant, il y a avion. Je peux partir à Lubumbashi, je peux partir à Kisangani, je peux même me déplacer en famille. Mais les lots aussi, on a arrêté l'avion côté. On a fait faute à Kalumba. On a fait ça, il a Kalumba, avion, ça, et ça, Moussala naï. Il y a un avion qui disponibilise l'avion à flotte. Et ça, Moussala naï. Mais hier, ça, il y a Moussala naï. Na lingi oti kangai na silisa. Ba denrée alimentaire. Oh, tu lia ko to salara. Et comme cher et mati. Nyonso ezali na kati ya makola ba indo-libano-pakistanais. Tango ba bisi bango bo meka ko tsabu ete bango ba monike. Une meilleure façon d'abord ya ko luka ko diaboliser muto azali ko tsa bango ba kale ba ken assemblée nationale. Ndé là où moi je dis ceci parce que tu m'as posé la deuxième question. Que doit faire le bureau? Le bureau. Oyebi kendeko Jean Kalumba azali ministre de l'économie. Et puis na kati assemblée nationale wana parce que motion wana ezali ba motion trafiquée. Ezali ba motion alimentaire. Ezali pona ko sepelisa ba paya o ba ko luka mbongo na kati ko sala ba faire na mboka na biso. Je ne pense pas que le président Mbosso va laisser passer une chose comme ça. D'abord le président Mbosso, il est membre de la co-coordination de l'Union sacrée. Il est là pour veiller sur les intérêts, la vision et les intérêts du peuple. Et je ne pense pas qu'il va aller dans le sens contraire. D'ailleurs, même dans le niveau du président en Sénat, il est pas membre de la co-coordination de l'Union sacrée. Bango ne bazali ko kamba Union sacrée na moment tozali koloba. Oso comprendre, tozo tali la bango. Et surtout que président Bazali président non pas seulement coordonnateur il y a Union sacrée, azali président, il y a Sénat, azali président, il y a AFDCA place Jean Kalumba Abimi. Ça veut dire tant que Jean Kalumba azali ko marquer ba point na gouvernement, président Bazali azali ko vimba. Azali ko mata, azali ko bana facho, moni moto na pesa kiyo, azali ko samu sa malamu. Akoyebi sa peuple congolais. Bon moni ministre oyo biso to pesi na mboka, azali ko défendre intérêt ya mboka. Lelo yo bokoyi ko voyager na prix assez. Lelo yo bokoyi ko somba biloko na prix assez. Lelo azali ko défendre ba intérêt na bino. Tala siko balingi ko sacrifier et sengeli biso banso. To sala nini? To telema. Merci John Mibila. Alors, Ndeko Carlos,
nalandi neke John Lungila auto lo bakeza mention moko trafiqué après c'est même na montant après c'est na source nae ba PC avance à 700 000 ce n'est pas moi c'est John après c'est na source ba PC avance à 700 000 $, ba lobi soki Kalumba kui ba bakisa 300 000 hein ba bakisa 300 000. Alors comment expliquer les députés et puis na poste hein poste ani poste wana place soki Kalumba longwe place wana ba otia mutu na bango wana eza côté réservé na FDC na biso ke ba kotia mutu na bango kope ebeta mandengo wana nazo fongola yo zolala kope ezobeta bango nga nazala nga présentateur bino ne besoin ba information kope ezobeta maboko. Alors mais comment expliquer comme ba motion ya ba motion alimentaire belé na Assemblée nationale bazo palissade félé Vraiment 27 millions et bima na mboko oyo pona ba palissade ya ba papa Molière ya ba Daniel Safou ya ba député no surtout baza ebele kuna ba mutu na ngaki mafuta ka bongo ba mutu bazwa 27 millions mais au moment où tozo kokangawa zéro trou au moment où na croisement ya cabine du marché zéro trou tala libulu ba câble sinele le kawana au moment où na repengaba nzela ezate au moment où na bokasa kota zikidation ngo bana funa tio comme na zandu place à relegeza te mais papa Molière bazwa 27 millions et bima bazwa ba palissade bazwa $1000 ya carburant chaque fin du mois honorable Ados Ndoma sauta ekoloba yango bazwaka bazana un salaire ya 8 000 9 000 10 000 $, $20 000 20 000 mais bon na momo babenga kaboy babenga oni mulili les frais de recherche les fonds secrets les fonds secrets sur fonds secrets mais comment expliquer les lots bah mon c'est comme trafiqué na niveau à ça mais parce que tali to calculer salaire à député national à fin du mois moko il est dans le 21 000 22 000 na $1000 à fin du mois il y a carburant à palissade. Comment on peut trafiquer l'émotion? Vous savez parce que autant que combo à papa Molière, moi je suis président de ce civil à Kinshasa. J'ai toutes les informations. Et puis papa wana iboso na bande ko mone kaka hein mais les informations. Il a été contacté na ba réseau mafieux. Lui d'ailleurs on lui avait proposé réseau mafieux ni. Ya ba indo pakistanais. Ah, auto lo bela émotion. Papa Molière on lui avait proposé $2 millions mais à Boyaka. Et pourquoi ça Kalumba? Mais Papa Molière a payé 2 millions. Il a refusé 2 millions. Là tous on a mois de novembre. Mais si on a pris 700 000. Donc il y a des Congolais, il y a des députés. Oyo, baza sérieux, il faut tout reconduire bango. Vous savez que pour Nabakoma Kokoui sa ministre. Il faut qu'on parle papa Molière, hein. Pardon? Nathalie Bahati, hein. Donc il faut. Mais là, il faut que saluer. Il faut que saluer honorable président Sénat. Ba bengi sa ki oh mutu no azo compliqué biso albi. Bokeba. Plus question, les choses ont changé. A Bengana Bango. Si quand on a Bengani, Bakepe a Moututele, on de Massanae, Babengani. Nde siko bazui, moi fenêtre. Mais fenêtre, on peut basali en gros mabé. Parce que nous avons lobby formuler en gros mabé. Il y a combien de députés qui se partager $700 000? Mais je vous dis. D'après l'information. Bon, jusque-là, il y a 70 qui signaki. On va signer mon son. 70 députés de combien 125, hein? Donc, normalement. Il faut faire très attention. Oui, mais pourquoi il faut dans le 251 députés. Bon. Voilà. Mais toi, là, après. Ils ont des millions parce que déjà sur le plan fiscalité, le devoir Congo c'est plus d'$1 milliard. Oh, ce que va percevoir sur le milliard dollars et salini équité. C'est pourquoi ils sont allés papa Molière à Boimbongo yango, Boimbongo yango. Donc est-ce que ça la passe d'accord? Est-ce que ça la passe? Tozala ki wapi poto tinda bino ba mususu kuna. 2022. Donc, et puis, et le mot est ça là, moi pas ces années. Oui, bah bloc on s'informer. Au arabe député n'a pas qu'on parle on a $200. Pour signer un sous $200. Au moins la tama solo arabe. Ne beta makawana. Bazouara na bango ba 300, ba 200, ba 100. Je vous dis. Et bien enveloppe bima combien? $7 000. Enveloppe. Pour la
ara Marcelo ara moana on tcha pression ram pas 7000 ya on moni mona wana makasi wana mais comment la motion ni pona mkolo copie moko et cause à mso azui 700 000 mais aye ndeko Zulu c'était la signature na au moins bon signature na aux 200. Ça veut dire que on ne peut pas livrer un ministre parce que on a posé sa signature pour $200, pour $100. Mais obi mabunda nena kenda. Oui bah ça combien $1000. Ata vie Molière nena ba nakolo ba nazui $15,000. Rapoko ça na. Et c'est un rapport après ça ba pesa gaz mais la vérité la réalité je okuta na papa Molière tout na ya bomba reta oloba. Ba pesa bango ba 1000 ka po mabunda ko. Mabunda ko na $1000. Akena la 15 000, 10 000 $1000. Mais c'est l'année de même qu'aujourd'hui, on veut livrer un bon ministre qui travaille pour la République, qui travaille pour les intérêts du peuple congolais, qui est aujourd'hui en conflit avec un grand réseau. Parce que le réseau n'est pas existé. Hier, Moussou a assisté à l'université. Et ça va ndakala. Depuis Mobutu, réseau. Bakanafer, Ozo, na boyo kotanga na ba fête banani. Donc a solo la na bato ba fait kwana nyosa vandisa bango a pesi bango idéologie awa ndenge za boye makokolo bakenda na raison c'est ngo tiabu pour na ba prix parce que moi je veux pas mais quand ils ont constaté ba perte ba manque ils se sont dit non cette fois-ci on doit agir et c'est ce qui va se passer. Moi j'ai beaucoup confiance. Je sais que l'Assemblée nationale ba député nyoso baza mabete. Il y a des députés au bazali na conscience autant qui ba di mafuta autant qui ba papa Molière autant qui ba saf autant qui ba tubeli au bazali na conscience au ba yebi que non professeur Joli constitutionnaliste ataku tu likambo to ko permettre biso to zo moi crédit to ko zo moi nini to ko zo moi pour moni palissa des eaux consommer na niveau sakana consommation et puis na qui ceux qui les a plainte les eaux démarité palissade. Donc, aux hommes, on a siko que baza, mais bazara $1000 chaque fin du mois. Attends, c'est normal, ça va il y a carburant. Bazouaka $20,000 par mois, il y a salaire. Bafuta rabango, ba député balingi lisu nini. Ils ont un salaire fois 20 les salaires du professeur d'université. Tout temps en route il y a fonctionnaire à l'état, tout temps il y a enseignant. Parce que wana to rolila. Mais muto a lobarango azati. Au-delà de ça, avantage c'est belé tant que na mission, bazongaka, basala à chaque plénière, bazala na moi invisible. Les invisibles. Ce sont les dignitaires du pays qui sont bien pris en charge par le pays. Ça veut dire constitution lobby article 110, les députés doivent avoir un salaire décent pour n'a se livrer na ba corruption, na ba ninité. Mais déjà, quand la République a fait sa part, il vous donne $20,000, $21,000. On vous donne des jeeps. On vous donne tous les avantages que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez encore à la République? Moi, je pense que les députés n'ont pas besoin de au moins, ils ont mais jour à plénière, au moins, et puis au moins, au moins, mais Christine Bindoul a député à Maëli. Tango a sauté ba étape, a brûlé ba étape, kembala moko motion de défiance. Ayebi que jour où on a motion incidentielle monge au betama. Et tant que betama a comprendre pendant to connaissance dans système viemboso à récupérer ma solo parce que ça va faire des ordres. Ça va diviser la dynamique de la salle. Viemboso a récupéré ma solo, il dit bon, soumettons ça au vote. L'émotion incidentielle sera soumise au vote. Et les députés consciencieux, même ceux qui ont eu l'argent des Libanais là, vont voter pour la motion incidentielle et cette motion de défiance va tomber. Et quand cette motion de défiance va tomber, Bindoul ne peut pas revenir 2 fois dans une même session. Voilà. Libanais va comprendre que à Salahi Parnaye a déposé qui peut motion pour tout le monde Mukanda. À lobby le ministre de l'économie va interpeller mais copie l'équité. Merci. Allez, Togomi Nasuka, Ndeko Carlos n'a pas sur 1 minute. Pour la conclusion, est-ce que la motion sera-t-elle examinée? Non, en tout cas, avec je connais les éminents juristes basés à Kati. En tout cas, motion wana ekoki kobima même na bureau te. Ekoki ozala même présenter na plénière. Mais écoutez déjà.
et côté déjà ekokota ba lettre nyo soki okoti ça même soki okoti si nani lettre ki olingi obala moninga no mobali ekokota bako kizengo na service ya courrier mais seulement il faut to le baquet peuple il faut to ba ko sécuriser ba rare congolais parce que les soki politicien azawana aibi to finga kai mais o aye alobi ke non na boy kanyaka parce que comment ça se fait ba réseau na indo pakistanais oyebi ke bazana kati même Hezbollah trésorerie américaine et sanctionna bango na ba financement du terrorisme ils sont dans tout donc ezali machine moko ebroyaga et bomakapé donc ministre ndenge zona azaka na discipline parce que okay gauche droite ba kotindelo même mutu moko boye c'est fini OK. Donc nous devons savoir comment protéger les Congolais intègres parce que bazali mingité. C'est en les protégeant, en les sécurisant, nous devons gagner au Isali. Mais de l'autre côté, dans le lobby, les députés Bolanda exemple, papa Molière, ou boya qui ba millions pour un intérêt à peuple. Bolanda exemple, Yandeko ministre de l'économie, ou commission, il veut rechercher bambongo yo Congo ils perdre et puis qu'on protéger biso ba consommateur. Donc Jean-Marie Kalumba se reprocher de l'autre. Non, je vous ai montré ici que 6 millions dont on parle, il y a tika ko simba mbongo te, le ministre des Finances. Donc on se reprocher de l'autre. Donc rien. Maboko Pembe. Maboko Pembe. Merci. John Ngila. En tout cas, on a confiance à ba député na biso, tozo finga bango te. Mais tout ça peut ça mon salaire pour interpeller bango. Surtout moni moi ko bunga pe ezali bandi ma pe biso to ya to ibisa bango awa ndeko boete. Ozomona toujours compter sur les députés au bazar la conscience que Esengeli Kota a d'abord intérêt, il y a peuple. Moi je pense que le ministre Kalumba a mérité au contraire soutien, il y a parlement na biso parce qu'il y a un risque incalculé, il y a pour combattre les réseaux mafieux au bazali makasi, bazali na option même il y a ko boma awa bazar au la corruption. Ce corruption est simbité, ba ko passer na option mususu. Donc Esengeli Mboka surtout notre parlement et protéger bana mboka bazali ko sa mosala kitoko o bazali ko travailler pour l'intérêt ya peuple s'il y a des problèmes surtout na ba ministère oyo ezali ko sangisa ba compétences ebele et sengeli ko passer par ba étape pour ko permettre bino bozwa ba information boluka boye ba pona nini ndeko azali ko sa mosala na yaza ko sala mais ezali ko mona na te est-ce que bazali ko tie ba kale na X et topé na Y ba to no so ba tie ba kale bo convoquer bo faciliter bo sala boye. Vraiment, on a merci parce que pesi biso ngonga to solo la makambo to lo bayango nazo senga na yo benga ndeko Donald Kabasele azan la information nyonso sur c'est que ces indo libano pakistanais sont en train de préparer pour ce pays. Hier, c'était autre chose. Aujourd'hui, c'est le ministre Kalumba. Ce qui totiki bango lobby kuna bako sala susu ba trafic na bango pona baza pe na président la bango ya assemblée. Oh mboso motion. Oh nini pa indo libano pakistanais. Oh Bahati Lukwebo nini motion banani o baindo pakistanais. Oh Sama Lukonde nini motion olandi kuna baindo libano pakistanais. Kaka bongo. Donc esengeli to arrêter yango sikoyo pour que ba continuer lisusu ko sala ba. Et pour terminer, salle besoin na bango. Ndeko Zulu. Oyebelo ezo pesa passe na ba communicateur ya Union Sacrée. Pourtant bayaka na plateau avec ba face ya batu ya FCC na batu ya société civile. Le bilan qu'il présente toujours babia vieux Kiti parce que wana ezali ba évidence mutu moko tia ko tiango tembete. Moi j'ai fait appel à ma mère de Maniema ici à l'époque j'ai payé $1100 aller-retour mais les lots petit sœur nangaye j'ai dépensé moins de $370 ezali avantage ba communicateur ya nani ya Union Sacrée oyo ba lobaka mingi ezalaka ba bila ya biloko ekita batomsoni batubalia na fête mais lelo sikoyo balingi balongola bilan na bango wana c'est pourquoi ça fâche cette question. Est-ce que morceau de défiance bakosolola moto bakosolola yango te tozana Kinshasa tokutala mais biso to sengi député a retiré yango merci comme ça toko soki mboso décision nini akozwa batata ba mamba bandeko merci na mbaki John Lungila journaliste na mbaki lisusu ndeko Carlos ya société civile bauti kolobela morceau de défiance o c'est koti na bureau ya Assemblée nationale pour na ministre ya économie Jean-Marie Kalumba ya AFDC pour na ndenge likamwa ba Thompson na ba biloko ndenge matitalo tokotala botika na malamu tokutani balasi